Mbote bandeko, oyo nyonso bozali kolanda ngai na salue bino na kombo na Yesu Kristo. Pe lelo ezali bongo mokolo oyo esali te tosala conclusion ya 5e partie ya programme na biso oyo ezali intitulé sur l'éducation. Sikoyo oyo ezali 5e partie. Na 5e partie wana motune ezali boy. Nini yango Bible ezali koloba na tina ya éducation. Nzambe akomela biso makambo nyonso ya vie oyo. Soki totangi na mokanda na Proverbe verset 22 na chapitre 22 pardon na verset 6 elobeli biso boy. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. Na deuxième point balobi, na psaume 78 ou 78 verset 6 et le bilibou. L'impactation y a connaissance. Balobi, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Omoni bitu ya éducation nde ezali nde ndenge wana. Na sepelaki na article moto moko akomaki alobi okoki kopesa bato éducation na siècle oyo ezala basé ya makambo ezalaki kala te. Wana ezali des souvenirs. Il faut qu'on mema bato na éducation selon ba norme ya siko ya nao. Yango nde oyo tobengaka mystère de la foi. Foi ezali makambo ya lobi te, foi ezali nao. Mutu avivaka na foi avivaka na nao maintenant. Balobi na langue hébreu, le mot entraîné ou formé est babenga yango shanak, qui signifie faire étroit et une alternative, c'est d'étrangler dans ces contextes en choisissant les mensonges. Ces versets établit 2 points. Il y a des bossos très importants. Premièrement, un enfant doit être formé dans la voie qu'il devait aller. Ce qui se ressent naturellement n'est pas validé ou pas de valeur simplement parce qu'ils le sentent. Il y a des influences et des comportements qui devaient être étranglés. Grâce à cette formation, la formation est de mettre un enfant sur le chemin étroit. L'instruction du Seigneur. Deuxièmement, la formation que reçoit l'enfant le guidera quand il sera adulte. C'est pourquoi l'éducation est si importante. Et pourquoi Satan, l'ennemi, a envahi stratégiquement cette montagne. Il veut capturer les générations subséquentes. Et nous pouvons et nous reprendrons cette montagne. Nous reprendrons cette montagne pour le bénéfice des générations futures. Nous devons utiliser cette montagne qui est si grande. Il doit être approché de plusieurs manières. Les intercesseurs doivent envahir en remplissant cette montagne de leurs prières. Les prophètes doivent envahir en parlant et en libérant l'avenir de cette montagne. Oki rôle ya ba prophète na ba intercesseur na montagne ya éducation oyo. Balobi les apôtres doivent camper en dehors des murs spirituels de
de ces plus grandes universités. Ototi Kotanga awa Sorbonne, Oxford, Harvard, université minene nyonso monde, Sorbonne nyonso qui concerne université de Louvanium nyonso, et qui influence le monde comme Harvard, Oxford, et offrir des prières et adoration jusqu'à ce que ce mur s'écroule et quoi s'est mis en miettes. L'approche multiple, comme toujours, a impliqué à la fois l'élimination de quelque chose ancienne, new things, et la création de quelque chose de nouveau. Des forces spirituelles doivent être mises en défaite. Des forces spirituelles, force à moulili. Il faut écouter na pion na bango, qu'ils soient des personnes ou des institutions. Ezalana bato, ezalana ba institution doit être transformé ou supprimé. Omoni bitumba ezalina nzoto te, ezalina makila te, kasi ezalina molimo. Koyina kabatu te, yina ba makambo oyo ezali kosala te, les gens souffrent. Quels sont batu wana to identifier bango, to tiaka bango na ba prière ya lokola batu bazali kokende na bitumba. Po ete bitumba to kolonga ngo na prière. Pe na prière stratégique. Si votre cœur brûle pour cette montagne, cherchez et découvrez quelles les colonnes vous êtes pour marcher. Cette montagne et toutes les autres montagnes seront remplies de l'armée révolutionnaire d'Élie, telle que décrit par les livres de Joël 2, versets 4 à 11, les jours de l'Éternel. Balobi, allez voir, on dirait, des chevaux. Omoni, awa, balobi na biso makambo ya ba chevaux. Chevaux soka zali kotambola, botanga ngo faute de temps to koka kolimbola nyonso te. Awa balobi lisusu boy. Na 11e na yeko sukisa balobi, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra les soutenir? Question. La ligne d'ouverture est pertinente en tant qu'il est concerné spécifiquement à cette montagne d'éducation. Leur apparence est comme des chevaux. Balobi, les chevaux sont compris pour représenter la vérité. Sa vérité marche sur et ils ont été conçus par la course et même plus la montagne. Les chevaux piétinant vivant les mensonges de Belzéboub. Belzéboub ne sengeli to nyata yeto ko malokula ba cheval. Les mouches, balobi, les mouches volent toujours. Les chevaux de harcèlement, mais seulement une secousse ou une agitation de la queue se déroule. Les mouches ne peuvent pas concourir pour le terrain des chevaux. Na Bible, ils n'ont aucune puissance par rapport aux chevaux. Mouche, yango Belzéboub. Yo zali chevaux. Yo motonanzambo zali chevaux. Yo maman zali kopelsa moton intercession zali chevaux. Tango yo démarrer, est-ce que mouche akozala nini na yo? Eloko mokote. Mais mouche soki botikeli etant a occupé babisika, a commis à l'aise. Yango, il est grand temps de nous réveiller. Poto niata
mouche wana oyo eza esprit de Beelzéboub. Alors quand nous commençons à courir, les mouches, les mensonges de l'ennemi fuira et Dieu libérera les tremblements de terre avant les tsunamis, pour les vagues de tsunami, pour propulser sur notre terrain promis au sommet de la montagne. Ce n'est pas du triomphalisme et ce n'est pas peut pas être facile. Cependant, c'est toujours notre destin. L'ennemi sur cette montagne doit être mis sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Balobi awa, les prières stratégiques, une partie de notre stratégie de prière pour cette montagne a déjà été presque tout dit. Tout longtemps, na ba makambo toti koloba na ba programme nyonso balobi, le point principal est de se rappeler que ceci est une bataille spirituelle. Na toti koloba bataille dali ya nzoto te da bataille spirituelle. Donc la prière doit précéder et accompagner toutes les stratégies données par Dieu. La prière est l'alpha et oméga de la mission parce qu'elle accède directement à celui qui est alpha et oméga, celui qui a commencé et fini bien. Les prières doivent être bien pilotées par le cerveau droit. La stratégie P ou ne pas être logique pour le cerveau gauche, mais le cerveau droit fonctionne sur une logique propre à sa manière. Cette logique n'est pas normale et rationnelle. La stratégie des causes et des faits de la raison du cerveau droit est cela. Et si Dieu dit de le faire, il aura des puissantes conséquences. Les murs en marche, par exemple, ne devaient pas le faire, ne devraient pas le faire s'affondrer comme cela s'est fait à Jéricho. Mais ne doit jamais souffler un chauffard, la trompette wana, à cause des forces de l'ennemi, pour commencer à se tuer un et les autres. Encore, ces et beaucoup d'autres actes semblables associés d'obéissance dans la parole de l'Éternel. Et ça est un modèle pour nous. Cela n'est pas en compétition avec le cerveau gauche. Mais la plus grande logique qui existe est que cette obéissance de Dieu a accédé à la puissance de son royaume. Si nous voulons métanoïa, métanoïa dans le mot grec, il commencera à se révéler de ces secrets et des mystères qui peuvent avancer rapidement son travail. Stratégie, plan d'action. Cibler le sommet des institutions, des top universités influentes du monde, de leurs montagnes. C'est au centre de cette stratégie d'action, nous avons besoin des autres groupes de niveau internationaux, les élites révolutionnaires, se ressembler et pénétrer dans ces écoles en assistant à eux comme comme notre mission de Dieu.
petites étincelles dans ces écoles créeront des grands incendies du fait du Saint-Esprit. Il sera important et révolutionnaire les réveils ou les renouvellements dans toutes les institutions, et quand ils prennent place, ils doivent apporter des changements d'infrastructure. En gros morceaux, il y aura éventuellement des professeurs de ces institutions qui ont écouté ce message et qui deviendront transformateurs pour le royaume de Dieu. Comme ils se réalisent, ils ont été orés pour un temps comme ceci. La stratégie d'action doit être mise en œuvre au niveau des étudiants, au niveau de la faculté et au niveau du curriculum. Et la révolution des lits peut être soit des mouvements directs et des agitateurs secoueurs, ou un soutien et un influenceur. Quelqu'un peut déjà avoir les prochains oins d'un curriculum. Neti koyana ba idée, koyana ba concept o ekosala malamu pour envahir le système des écoles. Quelqu'un d'autre peut avoir des finances, mutumusada mayele ya finances, pour faire avancer ces programmes. Les nations eux-mêmes sont-ils prêtes pour ça? Question. Jésus-Christ ne doit pas être timbré tout sur un programme pour qu'il soit avec son action et utile, l'onction est utile. Il est possible d'en avoir un qui mène le chevaux à l'eau sans forcer à boire. Le royaume de Dieu avancera toujours sous les principes de libre volonté. Nzamba pesa biso libre volonté. Soko chwe na vie, libre volonté wana nzambe ne muta apesio. C'est à toi de choisir. Nzamba pesa biso droit ya ko choisir. Il les a fait rejeter par un omoni tango Yesu azwaki ba yekoli na ye 12. Moko a rejetaki Yesu. Et eloko epusaki ye nini? Azalaki formé, mais à rejeter. C'est l'esprit de Satan. Évitons l'esprit de Satan na milimu na biso na makanisi na biso. Soyons tokoma oyo babengaka ba réaliste. Reprendre cette montagne n'implique pas à imposer la religion à tout le monde. Il créera simplement un terrain de jeu de niveau permettant la croyance chrétienne en Dieu. Pour concourir avec toutes les autres religions, si nous présentons le vrai évangile de Jésus-Christ, il sera tellement attirant et qu'il va appeler tous les hommes vers lui-même. Naute koyib sabino likambo ya éducation. Personnellement, ngai na kolaki na botamaki na Inongo, na yaki kokola na Nyoki, et puis na bandaki école primaire nanga na mboka na Nyoki, mboka mabaya. Pe na silisaki école primaire nanga na mboka na Nyoki, na école babengaka collège soki nini Raphaël. École moko ya bien basango bazaki ko entretenir yango malamu. Na silisi classe nanga tozwaki ba distinction ya 82%. Yango eyaki ko salate ba tozalaki ko salo babengaka ba examen sélectif. Avocat te madeso abana te kaniaka te. To passé toyaki ko kende na mboka oyo na kutu na collège Molende.
totangi na collège Molende, collège wana tozalaki parmi les meilleurs étudiants oyo bayaka kotanga classe. Na silisaki wana na mboka na kutu na ye kokende pe na oyo na mboko babengi na Konkia, ezalaki ekole ya ba suédois. En tout cas, c'est très bien institut. Et un institut pédagogique. Na tanga kiwana na mboka na Congo. Et puis na l'ère wana Congo ezaki kotinda ezaki kozwa ba meilleur professeur du monde parce que le pays était stable. Na silisi ba kelasi na ngai na mboka na Congo. Donc ndenge nazali awa na mayelo na ekozwa na poto na makambo na yekoli, il faut nga pezali devoir na nga na kende kosala contribution na bater wana na bato wana bapesaki nga pe éducation. Yango ndenge naza koloba awa na semaine oyo na kolimbolela mingi likambo na mabele, na kolie mabele na éducation. Balobi, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Nanzela na connaissance, tokokoma ba oyo bakobenga biso ba problème ya humanité oyo. Tokokoma moko ya ba solution ya ba problème wana. Non pas que tokokoma bato amayele pe na mutu na biso eloko ezali kosalema te. To développer esprit ya intellectualisme to tia nzambe liboso po teye ala kisabiso po tozana mukilio na tamoko tozali pe na tamusu tokozala te. Sikoyo leto yaki na mukilo to nyataki mabele na mukilo. Impact na biso na mukilo yo ezali nini? Na éducation to salaki mingi bazana ba diplôme na poto bazo foutre nango rien. Tengo nzambe atindeli biso président oyo azali congolais ya makila aza koyeba ba besoin na biso azali ko comprendre biso malamu sikoyo afungoli biso maboko biso pe tofungola milimu na biso po te tokende komema contribution kuna ndenge ba anglophone bazali kosala. Tengo dinga na vandi mingi na ba anglophone na comprendre makambo na bango mingi sikoyo efungoli ngai pe miso. Now it's the time to kokene na champ de bataille. Glory be to Jesus Christ. Oya kimateya oyo etouché ye komela biso partager yango bo revoir yango ezali 5 parties mobimba ezali biloko ezali ya mozindo okozwango na ba église à 4000 te o ezali ministère ezali ko toucher mitema na bato compassion na mitema pe bolingo na mitema tozala lokola ba prêtre te tozala lokola ba lévite te tozala lokola ba bon samaritain na siècle oyo kombo na Yesu Kristo ezwa lokumu. Thank you Father God in Jesus Christ. Amen.